Bonjour peuple congolais. Il y a Dibolombo, greffe international, il y a peuple Mokonzi, peuple souverain. Et oh, Gégé, Maï Kalambay, nous sommes, Bissoba Oyo, les gardiens du temple, les véritables résistants combattants de la diaspora. La Belgique, la France, tout ça. Keba Nayo, petit frère, Keba, hein, l'homme à la vaseline, Keba Nayo, il faudra bien surveiller tes arrières. Parce que nous, on ne badine pas avec l'intoxication, la corruption morale, la manipulation de notre peuple. Le 26 mai prochain, vous avez awa dias, vous avez awa po ya ko beta musique na yo. Mais tolobi na yo boye. Ici en Europe, ba boakisa, ma solo wana, ba église, ba chanson religieuse et consorts ne riment pas avec le développement technologique, le développement, il y a Bamboka Oyo, Bango Otofandi Nangwa. Bamboka Otofandi Nangwa, il se développe jamais na Koyemba Yemba, na Kobina Bina, et puis na ba église. On peut avoir la spiritualité pour soi. Et on avance avec. Donc, tu veux que Bosana na yo, ce que milingi, ce que lingi vin na yo, Bosana na yo po kuchama kolu na yo awate, kuchama kolu na awate po miziki pe zongite, ezate ke olia kambongo ya corruption ya Félix Tshilolo, bobete laka Félix Tshilolo, namasina inyakero kuna, mais awate, vous avez votre stade de martyrs, soi-disant, bobeta kakuna, awate, yangona to yeko bisa ndenge wana, toko zelo awa, soko meki, okuta biso na nzela na yo, ingeta.